Mbote lisusu bandeko nanga tokomi jeudi saint. Tokomi jeudi 11 février 2021 masolo na député mukolo mwalelo bandeko nanga bino bandeko oyangai tokobeta masolo mutema pasi territoire ya Mokoto oublié bato bako kufa kuna tokobeta masolo jeunesse PPRD contre Shadari. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Tomoni sangwe ko tambola sur les réseaux sociaux sur ba fonction oyo e okipa mwana moko ya Shadari soki za ya solo tokomeka ko décortiquer yango dossier ya Shebeya et rebondir ezana makila oyo basimbaka te e kokangama yo na mungongo e kozala malamu te Jantini Ngobila Mbaka ateki marché tondenge nini masolo bandeko nanga o tolingi tobeta na esaki bino ke mikolo nyonso oyo ekozala tolobi mwa muke Didier Kikwaye apesi bino sango ya kuna na province ya Maniema na Kindu lokola ayaki na conteneur ya ba image il faut botala des fonds à comble province pas la province ville ya Kindu oyo tokobeta masolo chaque jour et kozala moi extrait Didier Kiko intervient apesi bino totieli bino mena koyebisa bino pena kozongela tozali ko organiser pesa moninga sourire pona mbujimai lusungi na yo eza malamu ekosunga biso tozana posa ya nini tozana posa ya maputa ba pièce tozana posa ya nini tozana posa ya mbongo tozana posa ya nini tozana posa mbongo ngo wana tozoloba eza nini eza ya kosomba semoule loso wana tokosombela ngo sur place parce que tokochango na avion te et que kuna ça va trop nous coûter même ba maputa ngo nous sommes en train de voir comment tokotiko kine kosombela ngo kuna parce que tangu tozozo mwa quantité tozana ngo pona kwa fretango tozomona ke pripe ezali koleka tozana posa lisungi tokende kosekisa ata batu muke na mbujimai wa balenge lelo nazomituna soki tokol benga lisusu mbujimai wa balengela tango zotala elongi ya batu tomone na vélo na basaki uti nango wapi ombo oyo vélo na eza vélo na ngai ndenge awa na mbujimai vraiment souffrance ebele tozo tala kaka jina ngai oyo nazokumba vélo nazokumba biloko vraiment à l'âge de 67 ans et puis avec ça en route on nous dérange pour beaucoup de gens payer ceci cela en âge mon âge j'ai beaucoup d'enfants mais à nourrir vélo pousse rango on me la rabat biloko te me rabiloko na yo biloko ya ba me la rabatu te ngai ya bantu te ya bantu soke monani tozo mek ya ngai ndenge kaka boy ça bana combien ça bana à peu près toi na zana bana moi ça ya liboso na bana 12 ya mi bale bana 6 yasika bangu ni bale basi bakufia na zana mwana te ya 86 azana bana mi bale sikone doza awana kata mbujimai awa nangina yeba nini ezo rendre vie mbujimai passe papa makambo ebele pasi awa biloko ya kolia eza kaka cher misala eza te surtout misala tala ngai natangi naza professeur natiki makambo ya kutangisa nakomi miba l'islam miba oyebiango te miba naza mwana miba kana nabotami na miba nakoli na miba papa na ngai azalaki travail miba mais azwi passion asi adaye mais tozalaki na droit ya kosala mais baboyaki takati jour wana bon sikoyo miba ikofi vi nyonso baby pasi degré ya pasi ezana mbujimai degré ya pasi ezana Kasai engai ezo salanga mabe mingi tangu na komona batu se mettent à se chamailler pour rien to sangisa mayele to sangisa makanisi pour que total ndenge nini ya kosunga mboka na biso kende liboso
avec la volonté politique. Il y a chef de l'État. Chacun a sa part de responsabilité. Et tout Congolais n'est to aliawa, azali kokoma. Nabuku ya bomo inaye, nabuku ya Congo oyo asala. Parce que c'est maintenant ce que le chef de l'État nous a dit. Mukolo tokendaka na oya na rencontre wana. Alobi bino nde bokokoma histoire ndenge Lumumba alobaka. Histoire ya Congo. Il s'est adressé à nous. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Et c'est vous qui allez l'écrire. Vous ne partez pas d'un parti politique vers un autre parti. Bazoko Sabino. Yango zomona vision ngo oya union sacrée des fois ezo compliqué bato. Yango pe ndeko moko azaji kotuna lobi to bengango nini tantôt union sacrée de la République, tantôt union sacrée pour la République. Quelle est la bonne appellation? Masolo. Yango bande konanga ngana lobaka une chose. Soki omoni mutu azananu na case ya ba considération tribalo-ethnique, la personne n'a pas encore compris. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un, wana Etienne Tshisekedi yemoko azalaki en vie, na lobi, eloko nini atiraka yo pa Tshisekedi. Argument ezate. Yoka réponse. Moi netu. C'est-à-dire, azande konabiso, c'est tout. Il faut adhésion à un mouvement, ils allaient fonder sur les valeurs. Mutu yamo kwa zala mutu azo comprendre pona nini. Parce que tokoko tabiloko wanate tangu totie ba mituka. O tomoni o mususu ya groupe d'intercession ndenge bomonaki. O mususu ya collègue nanga honorable Ngoïka Sanji. Alobi c'est notre sang. Je vous ai dit que je ne voulais pas commenter, mais Nalobi n'a été discours wanate. Les 100 ya Tshisekedi et za 100 ya ba Congolais. Makila ya Tshisekedi, chef de l'État, Antoine. Eza ya ba Congolais, eza kolobatake te o nazamuluba, tolongwa na biloko wana. C'est comme ça que je suis très contre. Boya en public, Bokokota biro, bato babandi na chiluba, babandi na chiluba. On ne doit pas faire ce qu'on a condamné hier. Parce que boyebi ke sou Kabila et comment qui soit il et comment qui mot de passe. Namona ndeko moko ya Mukongo, abandi ko luka koloba Swahili. Abandi wana unatafuta manyanga, ishe tuko ba biso tozaba manyanga. Oh, azo comprendre te eloko yango azo loba ezanini. Et on doit quitter là. J'ai toujours prêché l'unité. Ezalaka d'abord polité soki bozana batu bayebi munoko boko lobate bino bobani ko loba munoko mususu. Wana namona kango eza complexe eza nini. Est-ce que batu oyo bozana bango bozo tia bango mal à l'aise. Bozo tia bango mal à l'aise. Tozo linga ko kende ko sala action na Mbujimai. La volonté est là. Bien sûr, tozana kam tout moins biloko mike déjà. Tozana posa ya ndeko oya koki kosunga. Te soki omonike yo soki opesi Eliezer akosomba avion. Akosomba mutuka. Te oya na nzelo yote. Beta nzela mususu. Kende kosunga ta kote mususu. Melelo na kotuna. Est-ce que toza fier ya mutu alobake Mbujimai wa balenga? Des fois ndeko nanga edi kalubi na Japon. Alors bakame obosa na Mbujimai wa balenga na lobi Mbujimai ezali susu wa balenga la te. Bilonja batwe koma fane. Muju moka wena ko kutatwani bintu turi bateka mutisalo kabena batusumba to ya dolari yende ibana mem kwa ngachabo acha kujinda ngachangateka ndakale na sa francs bana hambela minjira ni mama muya mutisalo kwena mujumu
kabene bafuta bantu makuta chibi dolari jendi band ki hatukari basomba nukwe bafonai batone nchaja ambato aneni bato akuila kuko batu bakoma souffrance moko akosakana te na Mbujimayi edi omwende na lina ke Mbujimayi yao soki otindi contribution te na kozonga awa na koloba yango yonde mutu abakaza moto te baforme kadimasi abouge na Dubai edi Kaloubi esengeli bouger l'action de Mbujimayi on doit sentir que yo oza na Japon kuna oza boss oza patron et puis ya yo kopesa nga na oloba ngo na télé na obomba te dimo oloba na nga ke non tolingi tokende kosala mwa action wana tosunga ekozala esengo soki lelo mama moko alati mwa liputa alobi liputa oyo eutake pa mutu boy mwa semule monani mwa loso emonani tosalika mwa action wana notre démarche ezali kovise eloko moko congolais tolingana tosunganaka totika koexcele na médiocrité mikolo nyonso kofinganaka oyo afinyi oyo afinyi oyo mutu abandundu muluba oyo mutete c'est pas possible entre biso mutu moko ta 50 ans batinda ye congolais et ceux qui ne comprennent pas la démarche ceux qui avant dit boy dès qu'à moni ce qui constitue une valeur atikali wana lobi wana rwandais donc les vrais congolais ce sont les médiocres. Les Congolais n'incarnent pas le valeur, selon eux. Dès qu'à moni muto excellé, t'es Rwandais, wana Burundais, yo papa na yo hazawapi, mama na. Tchape papa na yo na mama na yo na télévision. Tchela biso bango, tandela biso bango. Tandela pe biso mwasi na yo na bana na yo. C'est compliqué. Yangobo komona chaque fois que je me prêcher l'unité. De comment quoi lobina mususu lobina nga tika vient na yo Martin Fayulu akufa liwana ye moko achami kundi. Mususu lobi yel kamuni na Martin Fayulu ainsi de suite. Nazo insister nazo loba une chose. Je parlerai de Martin Fayulu tant qu'à kolekaka na télévision ta lobi awangani aboyi kozala. Lobi ke azaka mwana Tshisekedi te Etienne. Mais ce qui a continué à prétendre que la mwana Etienne Tshisekedi na ko rappelaka ye kaka na koti kaka mukolo Martin Fayulu akoloba ke natiki ko sambela azali susu mwana nzambe te wana natiki tant que kokendaka église tant que side ba kochaka nzemo na bango ya c'est encore possible je reviendrai pour lui rappeler les valeurs qu'incarne le christianisme les valeurs qu'incarne le tshisekedisme na idéologie autour de ça na ko rappela kayekaka parce que c'est pas possible Tshisekedi ozali kolanda Mobutu bazo bunda makasi Mobutu akufeli mwana Tshisekedi s'est déplacé à Guado na matanga batu bayokanaka on est africain na matanga Tabouley na palais du peuple Tshisekedi s'est déplacé atala kiteke bato akabila bakozala wana banani bakozala wana ainsi de suite mtu mususu alobi na eleze kabila oyo bayokana kina ye est-ce que je parle de kabila ici ou bien nazolo bela bana Tshisekedi je parle de kabila ici ou bien nazolo bela bato basambelaka je parle de kabila ici ou bien nazolo bela bana Lumumba awa Bana Joseph Kasavubu. Je parle de Kabila ici ou bien Nazolo Belabana Mvuluzi. Nazokam. Nazokam aussi, les gens ne comprennent pas ça. La politique, Nalobaka Yango, en toute humilité, tozoa quand même moins chance mouke ya kotanga yango.
eza oyo tozomona te mutema mabe mutu soki oza mutema mabe kosala na yo politique te okoboma bato yango nalobaka soki olingi kobongola mutema te kokende na église te. Je rappellerai de ça. Ya ke soki oza mwana Tshisekedi ndenge nalobaki na vie nanga Mubake Valentin ozwa courage ya kokende kokutana na Kabila. J'ai été reçu en tant que personnalité. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, compagnon de lutte na yo, oyo bénéficiaire confiance ya papa na ye. Okoji kokutana na ye te wana ndo komi mutu logique, ozolobaka, ozoloba nini lelo? Dieu vous a confondu tous. Nzamba confondre bien. Je me demande si l'un d'entre vous pouvait déboulonner dans ma lembe système ya Kabila. Lokola moi mobalio. Il fallait que Dieu soit azala na yo pour que au salaire. Nzambe siko babata makayete. Mutema mabe en tout cas nzambe okobata mate oh naza mutema te yazo mona. Il crée le vouloir et le faire. Babenye l'ancien des jours. Ayebi mutu koleka mutu yemoko. C'est toujours dans la Bible là, lobby. J'ai choisi Abel. Naponi Abel. Naini Caïn. Bana mutu mibale, l'aîné attendait la bénédiction. Mosusu avec la complicité, baloba ngoti. Avec la complicité de sa mère, à qui cause la bénédiction. Dans mon place, papa naïe a maudit ça été. Et vous pensez que Dieu ne savait pas. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Bande konanga to linga Congo. Bolingo Congo ezali ko se manifester na bolingo toza na bande ko mususu. Ndenge toko kende. Awa to lingi to kende mbujima ko sala ba action. Faut total bikolo nyonso zoningana te. Ya kosala quelque chose. Oya pesi muke, oya pesi muke, oya pesi muke, oya pesi muke. Allez, toke to sali. Ndenge to sala kina Goma. Ndenge toye kosala kuna na Kasindi. Na Kasindi kuna 65 km ya Beni. Frontière ya Uganda. Ndenge to sala kina Niragongo. Tosali yango na Kabinda na province ya Lomami. Ah toko sala na Mbujimai. Si chacun pouvait se mobiliser. Raison ya koloba ketozo zoyote oui. Hermoko nous sommes occupés. Na pesa kabino adresse. Tozana avenue Itaga numéro 120 na commune ya Kinshasa. Entre Wileri na Kasavubu. Soki okutinga te okuta ba collaborateur nanga. Okokuta Amos Lubaki natangela kabino ba obazaka permanent Amos Lubaki abujakate Manix Kembolo abujakate oluki batumi balewan mais avant otika obengi okokuta Didier Kiko okokuta Zolozolo Makesela okokuta mais pona ko se rassurer osenyi mutu wana benyi ngai oyoki vwananga ekozala malamu nako profiter na souhaiter joyeux anniversaire na Ingrid Kabongo. Ingrid. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Nayo Ingrid Kabongo. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Ozala lisu sumalamu. Plus tozoko la plus maé les oya ebele. Voilà. Joyeux anniversaire, Ingrid Kabongo. Lobi ezala ki mama Siko a totalisaki 60 ans naye. Moi, mukatinda ki topesi saki bana wana, moi enveloppe, bana bakende ko fete na kombo na ye. Mais to profita ki pe lokola tozaki déjà na bilamba oyo to kokaki ko kabela bango. Topesi moi muke ko pesa moi elamba. Nengo moni pe lelo eza Samuel na Dorcas nde baye wana po bango bazangaki. To profiter to pesi pe bango balati. Bande konangai, fier à modèle one. Soki mutu, a koti ko se retrouver tant soit peu, grâce na yo. Kolata moi elamba, kozala mala.
masolo conflit na territoire ya Mokoto. Territoire ya Mokoto na secteur ya Djanga toza na province ya Chwapa. Boyoka ka chaque fois na zoloba Jera ezana Chwapa, Boende ezana Chwapa, nde chef lieu. Kuna conflit na ebisa kibino ke ezali kopose Batwa na Bantu, ba pygmée na Bantu. Conflit ndenge tokolo baboye batu basi bakufi plus de 20 personnes. Ba blessé baza plus de 100 personnes. Bandaku oyo ese tumbami eza plus de 1000 maisons. O bino bobenga kazi. Ngana benga kangondaku parce que nde place na botama nde place na kola ndengo zomona ngaboye. Soki osimi nzoto boye nzoto makasi parce que kolala na kitikwala. Ozolala donc. Ozolala na mbanziko batie yango boye olali ozoka panzi donc elenda ndengo ozomona aw. Soki osimbi bo yoka ti. Wana bobenga ka bakazi nde bandaku biso to benga ka maison. Nga eloko na eba maison yango. Les villageois de tous les temps. Mbote na bande konanga bakola nanga na Brazzaville kuna na frontière na Angola. Mwana kololo mbango ndeko Elezer, bonjour. Biso awa toza na frontière ya Congo Brazzaville na Angola entre ville Pointe-Noire na quelque part na Kabinda. Donc biso awa tolanda kayo na kati ya Zamba, donc biso awa na télé tozwa kayo te biso na ba téléphone kaka même sok toza na Zamba, donc sok tozeli kaka otindi to télécharger na YouTube biso to bandi ko tala yonke musala kitoko victoire parti béton. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Bon, moi na kololo pango, bonjour. Awa toza na kati ya mboka moko babengi Bikondolo na frontière. Toza entre Angola na Pointe-Noire. Vraiment nga souci na ngai na gouvernement oyo. Vraiment souci na nga ozala ta premier ministre. En tout cas vraiment papa tokolela ozala premier ministre. Ozala premier ministre vraiment pour vraiment tozolanda yo toute fois tolanda kayo. Tozana poste ozala premier ministre. Mana ko lo pango da vraiment to sepeli taka ne to lando na ba téléphone abisa donc kitoko fort et to landa ko do mamele ka kitoko do to lando ma sona député pour ça bisa que gouvernement oyebima do zo poste na ensemble ya ba tinda liste yo pe ba fo ba tinda o so za premier ministre te ba lukelo ministère moko vraiment oyo ou soit to kota na présidence o kundola talaka donc mystique donc comme déterminé au vidéo na biso kande ba ucho yebiso to landa ko na Bruce to na ba chanter na biso ba vie des armes sala. Mais ce qui n'a pas landé, tu as bien été. Toi donc belé, tu l'as d'accord. Hein? C'est bon. Merci beaucoup. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Bande konanga bakola nanga kuna na Paris. Nous sommes en France. Eliezer ndeko Eliezer. Biso awa na Paris na fosse. Tolanda kayo koba kaka na musala. On ne peut pas nous intimider. Henri Magie akolia vungule, c'est pas encore fini. Akolia vungule. Bande konanga bazana Autriche bozwa mbote bisika bozwami. Solo na député à la kati ya Autriche Fiston Kizimbukidi. Tolanda kayo toujours quoi Moumela. On ne peut pas nous intimider. Solo na député Papé Lézer, le nouveau président en 2030 bien 2040 yo président ega nzamba kopambola onie musala kitoko en direct de l'Autriche Fiston Kizimbukidi masolo na député yango
biso tolandaka yo chaque jour umela le nouveau président de la République du Congo Kimia Tokos topesa mbote na ndeko nanga bandeko bazana Belgique na Lost mbote ndeko Eliezer biso pe awa na Alost na Belgique tolandaka yo tosepelaka mingi kasi na nzembo moko mpona yembela bakongomani nyonso Kongomani telema tosimba na baso bongo tobongisa ekolo Kongomani telema tosimba na baso bongo tobongisa ekolo Facho sali nyonso adebule system ya kala Kongomani bongisa Kongo oh Kongo Kongomani telema tosimba na baso bongo tobongisa Kongo de tobengi Katumbi tobengi Bemba na banson bana Kongo tobongisa Kongo Kongomani nyonso siko ozali telema yaka tobongisa mboka o Congo Fati a deboulonné système asali o aye musala biso pe tesengeli mutu esika azali tosala biso musala na pesi pe appel na gouvernement ya sika oyo ekosala premier ministre bato nyonso tu bakozwa engagement bafete te mpo bamoni ke bazwi baplace kasi bazala na susi mingi mpona kosepesa bakongomani nyonso mutu esika kozala azali pe akozala asala musala mpona lokumu ya mboka wana Congo opportunité epesameli biso Fachi azobunda ndeko Eliezer azobunda yango wana tozokompesa ye encouragement biso pe bisika mutu na mutu azali abunda na asala nyonso po tekolo na biso etombwama totala yo oza mutu ya tribu boye te kasi totala mboka wana totala richesse wana Nzambe apesi biso ndeni tokoki kobunda po eke Kongomani telema ya bande konanga ndenge tokoloba awa conflit wana ekoboma batu esilisi esebomi batu plus de 20 personnes et qui sont derrière ça banani bakoluka positionnement qui sont en train d'attiser le feu il est important lelo bandeko to sangana si ça ne dépendait que de moi honorable président, tous en vacances parlementaires, honorable président Mbosso Nkodia, kotinda une délégation parlementaire. Batu bakei kuna pona koluka ko calmer ko solona batu. Mais au côté la Kinshasa calme, tout va bien, muto akolobate et puis na loba karabino, soki osala kaka action ya muke kaka na circonscription électorale na yo. En quoi est-ce que ozana mandat national? Ndesika na felicitaka honorable sénateur Guy Loando na fondation Widal na ye. Azo ponate akeibo yake. Mandat national pe yango wana. Ce n'est pas parce likambo ezo salema quelque part que yo ozakuno beti kara après lobby je suis député national, mon mandat est national. Mandat na yo national na ndenge nini? Mutu akoti ko prétendre kozala na mandat national te soki akosala makambu te sur le plan national. Bande konanga politique ezaka ka mwa eloko amuke il faut to sangana toyeba ke toza d'abord bandeko ezwi moninga na yo o sentir ke zwi yo na monkoto batu bako kufa biso na Kinshasa tout va bien on est là calme bandeko nangai batu baza en débandade na secteur ya Djanga batu bazate batwa epai batu epai donc ezanengwana c'est compliqué masolo lobi bande konanga tomoni na Facebook elana natangi eloko pona moni batu ba publier yango batie mwana mobali oyo
ya batie mwana mobali oyo ya balobi aza mwana Shadari. Bon ngai nayebi te soki aza mwana Shadari soki aza ye te, mais nazozwela bino nano oyo bakomi. Balobi Paul Ramazani, fils biologique de Ramazani Shadari, ndenge batiango wana. Conseiller chargé de mission de la présidente honoraire Janine Mabunda. Sous-directeur à la CNSS, soit INSS. Conseiller chargé, conseiller en matière de mines chez Mouyej, donc dans Lualaba. Cadre à la Cour des comptes. Sous-directeur na CEC, Oyo Bisika Pascal Nyembwazali. ATB 1 na ministère ya plan. ATB 1 na ministère ya finance. ATB 1 na ministère ya ITPR. Bande konangai. Wana mutu moko. Soki eza ya solo. Bosi bomona makambu kimili ya ba fonction oyo na mboka nini pe esika nini. Donc tous ces jeunes basili si classe bazana nini te. Na lobaka na bino ke na lotaki batu ya PPRD ba jeune ba ko sala déclaration lelo tozawati. Ne négligez pas quand nous insistons. Ne négligez pas quand nous insistons. To sambela na bande kona bisoyo ya jeunesse kabiliste. Pasteur ya jeunesse kabiliste. Mema biso na mabondeli. Tata Nzambe. Biso bana na yo ba jeune kabiliste. Toko tika mokonzi ya mboka na biso Félix Tshisekedi na maboko na yo. Oza na kati na ye. On appelé ye ke akomi président pour la constitution. On appelé ye ke mutoza na droit ya gouverner constitution azate. On appelé ye Nzambe s'il te plaît. Que Congo oyo batu bakufi mingi. Que à travers ye batu bakufa lisusu te. Nzambe tanwa bozonga. Pour la décision aya na RTNC a annoncé la population Nzambe pardon kotika yete. Sala na kati na ye pour onyosa koloba ezala conforme na mibeko oyo pesa biso bible na biso na mokito pe ni constitution Nzambe. S'il te plaît Seigneur. Au nom ya mu ya mboka oyo totiki président na maboko na yo Nzambe kangai matoi na batu oyo bazali koya kopesa conseil ya mabe Nzambe pesa ye mutema ya kolinga ndeko na Joseph Kabila oyo ndema ikotika pouvoir na kimo ino tokoya ezala wana Nzambe tosengi yo pardon pesa ye kolingo ya kolinga peuple po lelo oyo soki makambo ebebi peuple akomona pasi Nzambe kozala na ye ebandeli tina suka na nguya na yo toza na espoir ke tanga koya na RTNC akofele constitution te nous disons amen. Vous ne savez pas à quel point ça me manque maintenant. Hein? Ça me manque tellement. Naba danse wana ya André Kimbuta. Donc featuring entre André na Marcelin Tchissam. Donc tala mabina ta. Bosagadaga. Donc en ce moment, le peuple est en train de souffrir. Bisoga kaboui. Et à un moment donné, babandi na lobaka na bino ke bolanda bien ba mingongo na bango ndenge zoleng. Akozonga. Kabila akozonga na eponga na ye. Akozonga. Kabila akozonga na eponga na ye. Akozonga. Eponga na ye. Akozonga. Kabila akozonga na eponga na ye. Akozonga. Raise okozonga na eponga na ye.
kozonga okozonga kaliza okozonga na elonga nayo okozonga akozonga kaka akozonga kaka lelo soki makambo oyo babimisi ya mwana Shadari eza ya solo bino ba jeune tout ce temps je vous disais bazo manipuler bino bapesi bino ba macheti bokende ko papa batu botumba RLTV botumba permanence à UDPS botumba et pas Franck Diongo Chamba bosakaja ba siège ya batu bosala ba makambo mikolo ya marche bapesi bino manduki na ba moto bino kaka boy kosala ka bandeko na bino mabe. Mais ezana mwana moko ye moko azwa ba fonction vous n'avez pas droit, c'est-à-dire botanga te eloko moko te nalobaka na bino na kati ya ba jeune bolatisaka ba beret rouge. Il y a une dame que je connais azaki lokola liboso na biso na UPEN quand on faisait les Sciences Po, elle a fait même faculté que moi. Donc maintenant on a talaka j'ai eu à échanger avec la dame intelligente. Si quand on a comment on a lobi o kindoki te o kindoki ya famille te oke kokota kuna pona nini e boza kuna bino bozozo ka ba risque bana na bango bavani bokomi même komemela mwana na ye wana saki. Donc il faut être avec lui parce que lui il va nzambe nanga. Donc mokilo boya kotika batu kakati. Et je vous ai dit il y a quelques mois que na mona ki ba jeune bazali ko sala une déclaration ce qui bomoni na koloba eloko boye ba kekoya na lobaki na mutu moke papa on va te prendre pona lotaki bakanyi mutu moko munene ta na lobaki na lotaki bakanyi mutu munene makambu misusu yaki ko bimate ba révélation misusu ke bakanyi mutu munene batu bazalaki ko banga siko sepe ya zolo batinda tinda Honorable Christelle Vwanga zo kabola ba lunette c'est dimanche c'est de 12h à 17h na balabala wana na adresse na numéro wana eza na eloko wana bazo tiela bino soki ozana problème ya misu okekuna na ordonnance na yo soki ozana ordonnance te okena lunette ya kala bakopesa ya koban 3 degrés ou 3.5 degrés de ba lunette honorable l'élu de la Funa honorable Christelle Vwanga ako kabola ba lunette ya misu. Voilà bande kolanga et je disais que na monaki ba jeune un groupe lelo diminga la siba ko tambola. Puis ça bon, il y a pas de problème. Équipe réduite, tous avez payé BLT, car sur 300-400 personnes, tous ont à Notre-Dame de Fatima, tous ça la point pour te ba ningini to ko évoluer. Atindi les sous ba policier ba ko panza ba to ba na kati ya ndako moko boy, c'est-à-dire que azobanga to loba yango to ebisiye mokolo oyo to ko ya ko siéger PPRD akoyebate toko pesa le sous stratégie moko na TVT toko pesa le sous ba stratégie na biso na ba réseaux sociaux te mais ayebate dans quelques heures toko ya ko siéger parti to fongoli bureau na ye to bimisi oya ye to consigner en intendance to installer comité de crise Yassika. Non. PPRD zali parti commun. Ya biso nyos. Yangai, yaye. Et puis, biso ba jeune net oza majoritaire na kati ya PPRD. Lelo oyo na bilenge ba wana kanisa ke o coup sur coup ngo ba yo comprendre que a faible. Est-ce que la revendication a bien comme une autorité morale? Na lobi boye. Lelo oyo na baninga musuba o kanisa ke moni stratégie d'intimidation hein carapace eza katité. Bato bano kanisa o coup sur coup wala ki ba slogan eloko zati alengi to ningi se bilo wakati. Ce n'est que le début. Camarade Shadari, secrétaire permanent honoraire.
déposer bonnement. Entre-temps, biso pe na ba stratégie na biso to lobi que dans quelques heures tokoya na parti to assiégé parti to ebilo kasalaki. Donc planification na nyonso to zalaki nango na maboko. To mu ndenge ni azo ko manipuler bande ko na biso ba jeune tout ça moni soki ba ye bo s'affronter na bango. Aza incapable à s'affronter na UDPS. Course sur quoi la kisinini. Ya kanisi bilenge a PPRD entre bango bakobunda to lobi te. Et belé na bango va kolanda bango. Ils vont comprendre. Si tu n'as pas révélation, ye mwana wana nde yenda sala nini, azwa risque nini. Bawa wa kozwa ka risque bazaba mususu. Lelo kaka nzela moko moko wana, ekwa isi janini mabunda te. Ekwa isi janini, jari nini, affaire ratée. Bana Équateur, et bonga wana. Bandundu ba récupérer ya. Ma diplôme ya bandundu. Iza matata. Iza matata. Iza matata. Yango moni mwana ntuka. Honorable Liaou. Jean-Pierre. Babenga ke mwana ntuka. Compliqué. Compliqué. Avant qu'on a continué, na lingi bache la biso na nunze momoko ya Chiluba awa. OK, naloba makambo ya Shebeya. Mama Denise Nyakeru Maxi. Mama Denise Musale Monani mama. Wabalanga bakushita libino wabali bafika bala bengela makaya. Wala mwebu mfane baga kutwala. Fachi wanye. Chafu wangu shale ni bana longa byaza jibyamu. Wana mubije munyenye kunyami watega. Mukalenga wabatumba tumba mupendei. Mukalenga wabatumba tubakuchana. Fachi kulondi byambamba byabantu. Je suis béni. Wala mwebu mfane baga kutwala. Dari chigalendele na gaji mwakubanza kwe. Mutoko bakayi kwene mwe. Muwa michika bwengu kulabe. Le peuple d'abord wa bolu web. Fachi wa mamwe Yesindaro ujila kwa bolu weba. Kainu kwa jisungwa chichenu. Wana wenu bawaga bamba. Zambe tala beni makabwe kosila. Mokoloni ni papa. Mwa chifujiru kwete. Kisindore Makombata nyoso totelema. Basi de makambu. Repretre musomba mbakuimbila le. Felix mukalenga wabantu. Lele mukalenga mwakuya kwete. Mukalenga mwebu kwenu kufile ni mutwei. Mweba mukubeshe kwa nzambi wa misumba. Fachiwa dolare. Fachiwa disipeniri kaye unjina mubobolu weba. Fachiwa nyashale chimwene nuchebu. Wabalengele bakushiti jimino wabali bafige mpalabe. Kelele makaya. Wana badi badila bobolu weba. Mukalenga wabantu fumwadi tunga. Yafachi Béton, mon président du projet du Congo Mouchima. Je m'appelle Bondesma les grands animateurs. Mugwata, Kumuswik, Yafachi Mugwate, Kumuswik, Béton, Mugwate, Kukaswik, Yafachi Mugwate, Kanyemito. Mbote na bande kotuba kola nanga kuna na Riwara. Toza kuna na province ya Ituri. Na territoire ya Aru. Mbote bisika bozwami. Bao bakola nanga kuna na Yakoma bozwa bambote. Bao bazana Isiro mbote bisika bozwami. Bao bazana Pai. Pai Kongila bozwa bambote. Bana Kenge bozwa mbote bisika bozwami. Et c'est mon président, président de l'Assemblée, président du bureau d'âge, président de l'Assemblée nationale. Bawa bazana mwana ditu wanjanja mbote bisika bozwami. Nako pesa mbote na bawa bako landanga na Radio Soleil tuzana chofa. Bande konanga na ligne na borde dossier ya Shebeya. Naebisa kabino que j'ai rencontré maman, la veuve Shebeya,
na Bruxelles tangu tukendaka matanga ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tangu tokutani na ye et à l'occasion nakutanaka na mwasi Armand Tungulu, la veuve Armand, la veuve Fidèle Bazana, la veuve Chebeya. Nakutanaka na batu nyonso wana. Je les ai même interviewés. Bako témoigner ce qui était Etienne Tshisekedi. Mama tokutani lisusu mais ngana yebi que ozalaka na awa na Europe te ozaka na Amérique et on s'est retrouvé na Belgique ndenge. Oui, nauti kokoma kaka siko na tongo na vol ya 8h55 nauti Canada na ye directement wana na messe parce que na tenaki kena ya ko saluer mémoire à papa, ko rendre hommage pour asali mingi. Bazaki ko sala en complémentarité na Floribert Chebeya mobali nanga. Floribert azali ko bunda pona droit de l'homme, il azali ko bunda pona démocratie na état de droit. Donc c'est quelque chose qui vont ensemble, qui vont de pair. Alors comment na bango ezalaki ya non violence et papa ata ndenge akufi mwana ndenge Floribert akufaki papa azalaki toujours tozali kosola toujours ata na kena na ndenge nakendeki na Canada na Dakar na Sénégal mokolo azalaki kozonga pa kende Kinshasa tosololi azoyebisa ngai ma fille zala forte nakei kobunda mpona bana yebisa bana batanga ndenge azali koyebisa bango toujours azali kobenga bango babiso mpe toza kobenga ye alors atikalaki papa mpona bana na ngai koko na bango eza mpasi mpo na ngai nazokoka kosupporte te mais nazalaki oblige ya koyana ya korendre ye hommage parce que oyebiki na mboka moye nakende eza te yango wana na ye mpona komona ye pour la dernière fois avant que nzoto ekende na Congo. Mokolo zwaka sango ya matanga ya Etienne Tshisekedi, réaction nyonso esukaki mpo na nga namona lokola mokili ekomai na suka nayebaki epai ya kobanda te epuis ntango nayebisi bana oyo mobali kutu akei po azalaki komona su nzela ataki kotutana alobi maman ce n'est pas possible, c'est papi qui était resté comme notre père, qui nous appelait, qui nous réconfortait, qui nous demandait d'aller à l'école, d'étudier pour le pays. Et maintenant, moi, j'ai fait les droits humains ici, et papi est parti, maman, je ne sais pas quoi dire. Donc, ils ont choc pour la bana, choc pour Nangamoko. Nazo ba ko exprimer choc wana te, parce que tellement, alors yango wana zo sala pasi mingi. Maman, vous rêvez qu'on revoir Congo un jour? Eza héritage ba koko nanga. Eza mboka na botami. Ezali mboka Floribert Chebeya mobali nanga kufeli. Donc ata lelo soki balobi tena zonga na kozonga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ezalaki maman Floribert Chebeya a outi Canada pona koya ko assister kaka na messe pambate eza événement munene bo yoki ke eza pas à supporter mais il fallait qu'il y. Merci maman courage. Azaye mon côté, azali na maman Fidèle Bazana oyo bakufaki na ye elongo. Mbote maman. Mbote papa. Oui, bien que tu as en difficulté à kosala ba interview awa, est-ce que tokoti koyeba yo pe ozo vanda côté nini et puis yo se déplacer mon colonie. Nga na vandi na Paris na France. Na se déplacé parce que pour rendre hommage na papa Tshisekedi ozaki pilier otoko benga baoba ya défense pour na droits humains loko le sengela ki ko rendre hommage na ye lelo na kokaki ko zanga te esengela ki présence na ngezala awa po ndenge balobaka bato malamu baumela kate kasi ba œuvre na bango ekufaka te ndepo na ko saluer makasi oyo bitumba oyo abundaki na yango ndetina ya présence na ngai awa. Boye ko rendre hommage à Soukana Etienne Tshisekedi, est-ce que vous rêvez un jour comme on a Congolais? Bien sûr, balobi mutazaka malamu kaka na mboka na ye. Na ndenge bitumba oyo ezali na ndenge za kokende toza na espoir ke tokomona mboka na biso po ezali oyo babele na biso bakoko batikelaka biso toko récupérer yango. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mais lokonga na ebi ezana makila basimba kate. Osimbi kokanga yo na mungongo ti ezokende na yo.
Lelo, il y a eu des révélations, Bande Konanga. Et je vais même dire, ma maman là, la veuve Sebea, nous nous sommes rencontrés avec elle à l'aéroport. Ngana koma chikozonga Kisasa, ya zozonga Canada. Abimisaka c'est en présence, Yande Konanga, Fabien, le garde du corps, il a fait Tien Tshisekedi. Moi, mobali wana ya moulayi beaucoup. Elle a sorti $300, elle m'a remis. Elle me dit, Eliezer, vous devez continuer la lutte jusqu'à ce que ce pays-là est cause à la délivrer. Combien ça nous touche? Et les loba moni, Hermoko ba kote la cabine ba photo, ba vandi. Na Félix Antoine Tshisekedi, bas ensemble, ils partagent un petit rien. Makila ya ba révolutionnaire, eye banaka entre bango. Makila ya ba révolutionnaire. Les loba nde konanga yango yo ebimi. Ndenge na koloba na bino boye, j'étais en contact avec la maman. Alobi mukoloba yo ki témoignage wana, matange zonji comme si c'était le 2 juin. Oyo ba prenaka liwa ya Floribert Chebeya. Na bana na ye inconsolable. Et cette famille a besoin de la justice. Les Congolais ont besoin ya komona batutu wana bakangama. Va répondre na Obasal. Je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Jusque-là, Monsieur le Président, moi je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui pourquoi M. Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. Les assassins de mon mari, tous ceux qui ont participé à cet odieux crime, de loin ou de près, ne trouveront pas la paix. Ouais. Wana ba criminologue ba kolobananga ki wana les alliés communs. Et où les scientifiques à côté causalité. Mais balobi peut que il faut qu'on soit liés communs, qu'on prendre en compte. Ndelo ko memaka balwa adapté eza kozwa comprendre. C'est ça aussi le sens ya malamu na ya makasi ya lieu commun. Il y a criminologie. Prendre en compte ce que les gens négligent. Balobi kaka oyo prendre en compte. Oui, ne pas y être, mais koluka ko rendre encore plus meilleur, plus performant, qu'orienté. La discipline de la déconstruction pour la reconstruction. Masolo. Bakoze la bande konanga bamona procès ya Chebeya. Lelo bakatange bako réclamer procès ya mzee efongwama. Bayeba nanya bomaka pe mzee Laurent Désiré Kabila. Yango na lobaka na batu boyebi komi batela te. Batela mo mkoza nango tika orgueil. Tika orgueil. Bomoni makasi ya manduki eza soki peuple azana yo. Yango moni afdele bayaka UDPS basi balembisi Mobutu. Afdele bayeba 6 mois bakomi awo. Na bakadogo. Les gens sans expérience. Bakimisi ba soda ba commando ya Mobutu. Parce que population ça elembaki Mobutu. Et yo kanisi ke ovandi na coin parce que yo yebi kobeta manduki koleka muntu angwa sala manduki ovandi wana oza muntu makasi. On va te prendre monsieur. Na lobaki na kolota mikolo nyonso bakanyi muntu munene beko muntu bazaji ko banga beko batu bazo kamwa eza ya solo eza lokuta eza ne bandeli après bayoki sepe ya zolo tindela ezana makila basimba kate. Aujourd'hui cette famille il y a Floribert Chebeya, il y a baza inconsolable en ce moment, inconsolable.
si tu tangu bayoki bazaki koluka kozwa vraie version. Et comme ba révélation bimi justice esala musala na et yo wana olingi osala rébellion et base arrière olingi bima kota bima koma ga isika wana on va te prendre. Biso to koyoka ka sango et puis na ozonga mukolo wana kana kusala émission de na obadaka koseka du début à la fin. Na seki batelinga musique tobini na seki batelinga musique atelinga ya bapende batelinga ya baluba batelinga ya bakongo batelinga donc bakoba na bazocha kaka ba musique tozobini compliqué. Dossier ya marché central makambo ebimi lobi ngobila alobi te il faut na loba alobi Oh, gouverneur ateki zando. Na Congo alelo ya fachi beton yo kinoteka zando. Hein? Na kene mutako. Na Congo ya fachi beton alelo. Ukama tu oteki zando. Mais aucun mutako. Jantiningo bila mbaka tuni nakende mutaku. Na Congo ya fachi beton alelo. Ukama tu oteki zando. Mais aucun mutako. Quand les gens reconnaissent des places ngana zomona matata yangoa. Nalobi matata ponyote nazolo ba matata. Quand les gens ne veulent pas reconnaître que changement est koti et que batu babandi ko banga justice. Boyoka ki collègue nanga Daniel Saf. Abi gana ko kende gouvernement te. Et ko zala boye muke 6 mois après bakangio OK ko landa Vital Kamerhe. Les gens commencent à kobanga ko respecter biloko à l'état. Compliqué. Nakolobe la dossier ya cimetière à Kasavubu. Natongwa ba mama nanga ba benyinga ba soda ba tondi. Moyen muto akota kuna ezate. Ona kende ko buka ta matembele nanga ezate. Na kende ko buka ta biloko nanga ezate. Muto akokota kuna te. Ba soda bazakuna. Voilà ce que nous a laissé le ministre des Affaires foncières. L'honorable Molendo Sakombi. Après, tokozonga na parlement, tobanipe koloba. C'est pas possible. Quand on va gérer au quotidien, oya peuple congolais, faut muto bima tête haute. Obimi boye ataki ministre angwe silio, otelimina balabala bakobetela umaboko. Voilà ce qu'on nous a laissé. Bande konanga. Et loko ministre ya cash UNC n'affaires foncières atikeli biso quoi comme souvenir oye et monanike malume azalaki wana bato FCC bon c'est quand même différent banane tous ces gens qui sont passés là-bas bato FCC si quoi Molendo Sakombi a sa différence en quoi c'est ne lui ya lukunga lokolanga. Mais j'ai même posé la question. Toza ba Eli à Lukunga, ba Eli à Moamba, bazaki ko sangana ba membre ya gouvernement. Bazaki wana ba Mayo, bazo sangana ba Pius Mwabilu, bazo sangana bazo Tal. Ils ont même déplacé les chefs de l'État à Kekuna. Jour Eboulma et Bimaki. Mbongo et Bimi. Mais il y a biso ministre député à Lukunga, à Salinini, 0. Biso Batupamba. Tozoa quand même, to ebisi chef de l'État, non? To kita na zape, mutunyo so mona, descend toi. Biso batamwe to bunaka. Mais excellence, on doit éviter de faire la politique pour sa propre famille. On doit éviter de faire la politique pour qu'on se retrouve. Et là, quand on a biso ba villageois, tala, tokola na etoko, ba to ba vélo, tout ce que vous voulez, nengo komona wana.
omoninga na vandi na kiti na sama donc biso bato ya ndenge wana touta bamboka toyeba kolata te français toyebi te totanga te. Il faut to sentir que biso nde tokoki mona deko mone loko bani oyibi awo parce que ça biloko zo mone la kimukolo. Mais bino bokola na mbongo te. Bozana ba kombo. Bokola na mbongo, bokola na courant, bokola na mai. Biso tozo kene na source kuna. Tozana courant te ozui mafuta mbila, otie na linzanza ya sardine, ozui eteni ya elamba, otie na lobby eteni te ya ministre docteur eteni. Ozui eteni ya elamba, otie opelisi wana mwinda yango wana. Mwinda yango wana. Mais même temps on a zotala na lobby ma. Nyoso. Tokuta yango te. Mais ce qui m'étonne, ezaba tubakola na ba condition ya malamu koleka. Mais quand vous ne faites pas la différence, nazomo nango mutema mabe. Mutema mabe. Parce que okozwani nano zote. Lupango bozaka nango. Mutuka. Otambola na mituka. Ezaba biso te bato ba vélo. Tala ba collègue nanga ba musukumeni ndenge bazana ba vélo. Bango. Bato bazana ba vélo. Baona kutanaki na bango nzelanga ndajika. Nde ba collègue ba masuwa. Mais bino bakola na mituka, ndako climatiser, poto bokenda. Tango zo koma na ministère, oza na besoin ya ozo banda vite parce que oza déjà na vie. Ça là ba tu vas sentir que kuna blague ezate. Corruption ko lekate. Lelo okoki ko expliquer na ba congolais cimetière à Kasavubu. Donc ba tu vas ko retenir que sous Kabila lobake kendete, sous Félix avec comme ministre Molendo Sakombi, ministre affaires foncières, ne sika wana ba aventurier ba kota, bazwa esika wana. Bana le combat, candidat na biso. Numéro d'essentiel, esprit de moralité, esprit de développement. Voilà. Avant que na koti sadide kiku, botika na pesa mbote. Na bande koyo bazana monga fula. Bonjour mwana kolo lopango, bonjour leader à 22h. Biso na monga fula tolanda ko chaque 22h, rendez-vous à ne pas rater. Umela na yo, ozala ministre, tolingi to mona kombo na yo. Pesa moninga sourire, bien, bye. Bande konanga bazana changu. Bakola na mwinda kaka ya télévision, le reste mulili. Nécolésaire, toujours la nord depuis Valais, Massona député. On ne peut pas nous intimider. Papa wana matoyo wana tozokane tokolia ina changu. Toza Valais tozolanda yo. Bobonta. Tozana Kadhafi muke. Fole muke. On ne peut pas nous intimider. Bandeko bazana ntsele, on ne peut pas nous intimider. Ouais. Ndeko Eliezer Masolona député. Awa depuis commune Nsele. On ne peut pas nous intimider. Musala kitoko pona mboka. Mbote na bandeko bazana Johannesburg. Kombo na ngai Simon Mwamba Kalumbai. Toza na Johannesburg, na Afrique du Sud. Toza na kati ya libota, toza balandi ya Masolona député. On ne peut pas nous intimider. Pour la kopesa moninga sourire, pour intervenir pour la descente na yo ya Mbujimai. Bote na bandeko nyonso na DRC, on est ensemble. Merci. Botika na suki sananu na bano baza même ba bébé ba kolanda na Irlande. Ngote misusu bandeko nanga bino bandeko oyangai Masolona député boza ba moti. Pote lisusu, pote décoration, kombo nanga lagodi, na fana kana elan. Pesa muninga suri. Oye bideko, na babe
mabe oyo tomoni tokoloba yango avant que tokoma badepute bazali kaka koloba Eliezer bino nyonso bokozala kaka nalobi bokomona makambo tokosala tozali awa twali awa voilà tozwa Didier Kiku apesa biso atmosphère makambo ya kwetu akutoke boy. Merci na mwana mboka ndeko Eliezer ndenge opesi opportunité otemaka ko expliquer ba Kongomani makambo to mona ki kuna na Maniema na province ya Maniema na ville ya Kindu. Tokendaki ko surprendre bevêque o bayaki po na sacre ya Monseigneur ya ville ya Kindu. Bayaki na ko visiter fondation Mapon. Ezaka ba étape ba partenaire de la kaki de ba ndambu ya oyo tondeko ko mona kuna na ville ya Kindu. Tokendaki ko surprendre quelques évêques bayaki ko tala ko visiter fondation Mapon. Batala eloko oyo moto azaka le de premier ministre ya mboka Congo o atikeli bandeko na ye za kuna na quartier ba yango lumbu oleki cité na ville ya Kindu bolanda descente na bango bomona boyoka be réaction e be vek ndenge balobaki kuna na ndenge ba bénir eloko wana onde ko na biso congolais ndenge tolobaka biso awa na tokomo wapi na masona député congolais nyonso o azana makanisa malamu pour retomber mboka na Congo biso to ko soutenir ye bolanda bongo descente bevek na ye moko ancien premier ministre sénateur actuel na kati ya concession fondation Mapon. On a décidé de faire cette place qui était une douce pour passer quand même l'histoire c'est plein de jeunes. La gestion du maire. Tous les sacrifices pour la nation. Ça, je le fais, j'étais Premier ministre, c'était le 6 octobre 2015. J'étais encore Premier ministre. C'est possible, c'est bien. Si toi au Valais, là c'était sacrifier pour la nation. Éviter l'égoïsme. Voilà. La situation géographique qui détermine le développement des nations, c'est plutôt le leadership. Comme celui de Jésus. Voilà. Comme celui de Jésus. Voilà. C'est ça. Le leadership, c'est ton cheval de bataille. C'est mon cheval de bataille. Oui. Voilà. Je sais que vous aussi, vous prenez le leadership. Il y avait des bandits. Mais l'histoire, quand vous vous passez, il y a que la jeunesse qui est là. Très heureux de vous recevoir à notre petite université. L'une des raisons du sous-développement, c'est l'absence de l'attention qu'on accorde à la science, aux sciences exactes. La plupart des pays en développement accordent l'importance sur les sciences sociales, économie, comme moi-même ici, les droits, les ceci. Les sciences exactes, on ignore ça. Parce que généralement, ça coûte cher. On ne sait pas acheter un laboratoire, mais
Si c'est pour l'économie, on prend les gens, on les met dans la classe, on enseigne l'économie. Mais quand il faut enseigner l'électronique, il faut de laboratoire. Quand il faut enseigner la mécanique, il faut de laboratoire. En séquence, on ne fait pas ces choses. Et nous, on a dit pédagogie. Un professeur d'université, il est là avec sa femme et ses enfants. Il est avec son assistante, Madame Claire. Donc je vais vous promener. Les planches, on va les acheter ici. Monseigneur François, et ici nous sommes invités par notre ami que vous connaissez bien. Il a voulu que nous vous saluions, que nous vous encouragions et que nous voyons qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses si nous mettons nos efforts ensemble. Vite et bien, le Congo peut changer définitivement. Il a déjà réalisé tout ça. Il y a des plus anciens que lui comme moi. Il a rien réalisé. Donc nous pensons que si vous lui embattez bien les femmes, en peu de temps, le Congo peut ressembler à quelque chose. Il investit intellectuellement en vous, mais il tient beaucoup compte sur une bonne gouvernance. Malgré la science que vous faites, il faut bien la gérer. Il tient beaucoup sur un leadership des Congolais que vous êtes. Et nous pensons que nous pouvons espérer que ce que vous puisez ici fera que le Congo ressemblera à quelque chose quand vous serez dans le travail. Amen. Vous êtes multiplié par 12, l'évangile est très
par le nombre que vous êtes, alors ça ira beaucoup plus vite. Et vous êtes envoyés principalement au Congo. Faites du Congo une véritable référence des hommes capables. Et alors, vous rayonnerez sur l'ensemble du continent et sur l'ensemble du monde, parce que le monde est devenu un village planétaire. Nous vous souhaitons de très bonnes chances et nous prions pour vous. Nous espérons que vous ferez de bonnes choses. J'ai tenu à venir ici parce qu'en 2002, je revenais des études de l'Europe et l'évêque drôlement m'envoyait comme curé dans une paroisse de la ville de Bandundu. Et ce que j'entendais à cette époque-là, c'était qu'il y a deux villes qui sont les plus pauvres du Congo. C'était Bandundu, ville où je me trouvais, et Kindu. Au bout d'une dizaine d'années, le discours est resté le même pour Bandundu-ville, mais il a changé pour Kindu. Amen. Kindu est entré dans les créneaux de villes respectables et à respecter. Mon prédécesseur a parlé de M. Matata, mais moi je vais parler de vous. Le devoir qui vous incombe, c'est de bien recevoir l'étudiant et l'étudiante que je vais envoyer ici pour pouvoir étudier. Modèle, c'est le modèle d'accueil. Vous devez devenir des universaux, c'est-à-dire ouverts à l'universel, qui reçoivent sans pouvoir compter de quel coin vous êtes, pourquoi vous avez choisi de venir ici, vous venez nous ruiner. Au contraire, si vous devez assumer la grandeur de M. Matata, vous devez absolument vous ouvrir à tous ceux qui, ayant entendu qu'il y a une étoile à Kindu, viennent vous rejoindre. J'ai terminé, je vous remercie. De nettoyer. On a deux salles de l'opération par vidéoconférence aussi, et donc qui permettent d'opérer à des conditions de sécurité maximum. Et le standard est vraiment celui que vous avez dans les pays occidentaux. Comme on vient de terminer les opérations, donc on va se passer, mais on peut regarder en effet.
Oui, c'est une salle assez complexe. Hein? Oui, j'ai des hôpitaux. L'hôpital, c'est toujours... Et ça nous a sauvé des dizaines de Vraiment, répondant aux urgences des réanimations. Certainement un sentiment de satisfaction. On ne peut pas rester indifférent par rapport à ce qu'on a vu, qui en résumé montre que ce pays peut être développé quand il y a la bonne volonté. Ils ne peuvent qu'encourager celui qui a, avec ses collaborateurs, qui a mis en place toutes ces infrastructures. Vous savez que la préoccupation de l'Église, c'est le bien-être de la population. Et tout ce qu'on a vu ici, c'est pour servir la population. Quand les évêques prennent des positions sur les questions sociopolitiques, ce n'est pas qu'ils veulent devenir des ministres, des députés, le président de la République. C'est pour amener nos dirigeants à pouvoir servir le peuple de Dieu qui est sous les responsabilités pastorales. Donc c'est un encouragement pour eux, c'est une satisfaction pour eux. Je crois que c'est aussi un exemple à recommander aux autres pour que le pays aille de l'avant. Encouragement, qui pense l'Église face à cette œuvre? Ben, c'est une œuvre, je dirais d'abord de charité, parce que quand les élèves peuvent étudier sans... La gratuité était déjà d'application avant la politique de la gratuité. Si les malades peuvent être soignés sans payer quoi que ce soit, je crois que les évêques comme pasteurs se retrouvent en ces pauvres-là. Oui. Mais les évêques sont des autorités morales et ils ne peuvent qu'encourager et recommander. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent encore en plus? Monsieur l'abbé, vous avez fait le tour. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans Matata Pognon? Est-ce un exemple pour les autres politiciens congolais? Bon, j'ai dit tout à l'heure que c'est un exemple à recommander aux autres. Il ne s'agit pas ici d'une propagande politique, mais il s'agit d'une reconnaissance de ce que nous avons vu. Et nous voulons que ce soit vraiment dans cette dimension, ça reste dans cette dimension-là de servir la population sans intérêt. Ok, mais c'est la bêche dans les mois lingala moké, puis c'est dans magazine to comme wapi, tu veux visiter université, tu es une école, tu es ici à un hôpital. Et ça il est au fils d'Amboka Congo à Sali à Missima Kanisnaï réactionnaire. Bon, bien émission to comme wapi to bi tozana Congo. Tozana Congo que to moni que Congo makamamala mon peko ko salema. Awa totamboli tomoni boni bana bakoki kotanga na niveau université à poto États-Unis boni ba classe nani hôpital ti bascanero ya dernière génération et moi na kati mboka boye bascaner nyonso wana ezali pona bolamu bana mboka batata episcope lokola batata molimo bayebika kosepela pe bongo baozanga te kotika bobenisi na bango lokola benisi bana classe. Congolais musu bakolanda biso sikoyo bango bazalaka soki azalaki ata ministre azalaki ata député soki azwi mbongo akende so mbaka ndako na poto ye faki tokenda baafrikidisidi conseil nous opesa na bacongolais musu batikali bazwa likanisi ya kosala eloko ya boye na mboka Congo souvenir. Conseil ezali kaka moko oyo nyonso azwi likoki ya kosalisa esika ye azali kobanda na kati ya libota ya ye parce que basusu bazali baparent mais mo mosolo soki ekoti na poche kokende olangwa masanga ti na niveau ya likolo ya magistrature suprême. Donc moto nyonso na isiko azali na mwandambo ya bokonzi na mwandambo ya responsabilité atala malamu bolamu ya baninga mingi penza bolamu ya oyo bazangi. Merci na bandeko balandi biso bandeko balandi nyonso ya masona député ya tokombo bozo kolanda bongo ezaki bongo descente ya évêque oyo ba ko visiter boyoki na évêque moko ya Popo Kabaka ndenga lobby na yaka awa na zalaka awa 10 ans avant bazolo bakina kata Congo ezalaka na ba ville mibale ezaki les plus pauvres Bandunduville na Kinduville mais après 10 ans na zongi awa na Kindu ozo senti différence o ezali entre Bandunduville na Kindu ville province na kata Maniema différence wana eza pona nini or que na kati ya Bandundu Grand Bandundu ba premier ministre baleka na mboka uti ndeni bakotika bakobongisa ville na bango te ezape ndenge moko 10 ans après na 10 ans avant boyoki réaction ya évêque ya Popo Kabaka bandeko nanga toza na amour bolingo ya ko servir mboka na biso la malamu
malgré makambo be bozoka botala eloko oyo ndeko wana matata ponyo asali bana kindu ba biloko pe musu ezali ezaka ye moko te bazebele ba Justin Kalumba mwana ngongo boko landa ndenge nini bandeko ya Maniema biloko ni basali population na bango na suki ya pona lelo ndeko leze na zo si micro epa na yo. Voilà. Merci beaucoup Didier Kikou. Nalobaki na bino tokobanda kopesa bino malembe ndengwa. En ce qui concerne Matata Ponyo Maponto qui est lobby à s'exprimer, il va parler demain. Il va organiser un point de presse pour donner sa version des faits. Et na Oyo Ezali Koloba Masurier, on va suivre. Mais l'IGF aussi a à dire de son côté. Merci, ça c'est le déplacement. Déplacement, il y a équipe Nabiso. Basala qui presque 2 semaines, Didier qui kuna trésor zolo pour na kozwe la bino ba information. Bande konangai, Congo ezaka ki sasate. Congo, c'est aussi Ariwara. Congo, c'est aussi Djera. Congo, c'est aussi Kanyaruchinya. Congo, c'est aussi Mpasa awana Kisasa. Congo, c'est aussi Kanluka. Congo, c'est aussi Lubao. Congo, c'est aussi Ngandajika. Congo, ils appellent Luputa. Malembankulu Kinkonja. Congo, ils Yakoma. Congo, ils Mbandaka. Congo, ils Kimpese. Ils appellent Luozi. Congo, tout ça, nyonso toko tanga ga nyonso te. C'est ça le Congo. Et nous avons appris aux gens de ne pas se cantonner na makamukaka ya polémique à musique ovandi wana ozomona ka kisasa te. Merci na équipe nanga na musala malamba sali. J'insiste encore, bande konangai pona o raté te o to salaka. Kota na chombo na yo. Même na ordinateur na yo. Kende o s'abonner. Donc au kotika kana YouTube. Okomi ndeko Eliezer tokokoma. Okomona logo na biso wana ebimi. Na se wana muke okomona bakomi s'abonner, wapuye sika wana. O s'abonner. Otie mwa ngonga pour ke bapesaka yo sango ya kebiloko esebeli. Ce qui est kotina kati. O s'abonner, okobanda kolanda à temps réel bandeko bazana na bao bazana Congo Brazzaville balobi biso tolanda kayo à partir de 16h, bamusu balobi 17h, bamusu 20h. Donc avant 22h ya kin et beta yo shozaki biloko na yo. Faut qu'on s'abonne pour ce qui est sérieux. Bande konanga to lingana. Tozo organiser des centres wana mbujimai. Ceux qui ozubi sauté, tozana itaga 120 na commune Kinshasa entre Wilere et Kasavubu. Tozana posa lisongi na yo. Merci. Tout le monde.